KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité. Mbote baïki vos amis partout dans le monde entier pour l'anapso à travers Congo Live Télévision. De trouver les vidéos penza, Bolandi Malamu, Nazalinga Mokote, Nazalina Mboka. Kolo Congo, Trésor King Bukele, na penza to le bela sur l'actualité politique ya mboka na biso Congo. Lo lengeni ni Congo ekotambola, lo lengeni ni politique ya mboka na biso ezokende na kokufa to ezokende na bolamu. Mbote Trésor King. Yenge matondo ingeta na bana Congo nyoso bana a Congo mongali mbote yenge na ba nyoso bakufa pona mboko Congo to bandi na mama ki panvita ti na moindo badi tiba oba okufa na est ya mboka Congo bala mukapo ngai ya bango Trésor King na ngina loba na ba congolais nde na lobaka ba lokasa oyo to ba émission oyo ezalaka communion ya bato bana bomo ina bato bakufa po biso nyonso to bengami ba congolais. Trésor King Bukele boni nzoto ya mosuni ozo mona eza malamu te, mais Trésor King Bukele a malamu po atanto to mosuni o ekufi ata babomi yango ngana kozala. Trésor King Kolo Congo, jour pour jour, 2 ans, depuis été penza, bande konapso ba Congomani, bakufa, pour nalelo, alternance côté Boka Congo, pour na kosilisa penza, régime sanguinaire, ya Kabila Kabange, lelo bande ko bakufa, ba Rossi Chimanga, ba Hussein Gandu, Thérèse Kapangala, ba Likulula, bazali bongo penza ebele, na ba oba ko wakula na est ya Boka Congo, et c'est déjà 2 ans. Tout le monde qui bayi congolais mususu famille ya si bakendaki ko rendre hommage na bango kuna na nécropole pe to monaki messe ya CLC et samaki la cathédrale 2 ans déjà. Est-ce que bande ko na biso o bakota alternance na mboka babosa na bango bakena bande de oublier tout comment ko lo bani penza babosa na bango te me bakanga bango na boloko na ndenge ni bakangi milimo ya bande ko na biso bakufi na boloko basaleli yango ba escatation banini bande ko bakie ko reposer en paix. Or milimo ya bande ko lokwa ba Rossi e ko ka ko reposer en paix te, milimo ya bande ko lokwa ba Rossi ezaki milimo o il faut le reposer na biso na combat. Donc, tant que vos âmes soient avec nous et non que vos âmes reposent en paix. Reposer en paix. Pour le Kobalukaki, na nous zoamité. Il faut aller à la biso. Pour n'abamona que milimo abarosi déranger bangote. Ba eba boma ki bango. Yango prochainement na kobenga ba caméra to ke ko tsa photo ya Karina Kunda ya Rossi, to ko ke ko tsa photo ya Kimbuta na Kunda ya Rossi, to ko ke ko tsa photo ya Kanyama na Kikunda ya Rossi. Pona nini bato wana il faut ba venger. Ba pesa ba Rossi ba mabele na nécropole. Boya ko kunda bande ko na bino boya ko kunda bande bato ba comprendre kitina te. Na kata nécropole wana eza lokwa prison ya milimo.
o ben katasio ba kenda ko sala po milimo wane telemate bundela Congo te ngai na yo lokwa tozana ndako to ebite po bazaba partenaire à nécropole. Bon, hôtel de ville, c'est là qui va partenaire à nécropole. Quand on parle de l'hôtel de ville, on voit directement général Kassongwa, Zalaki, inspection provinciale, Natangoan, Kanyama, Wazaki, inspection provinciale, Natangoana, Tokomona, Kimbuta, Tokomona, Karine, Oba Matissa qui grade, malgré procès, Matissa grade. L'incantation, Oba Sala, Ngainayo. Toyebite yango baye o bazana spiritualité so bangi bo invoquer molimo a rosi bo mona molimo a rosi ko yate po nini bakenda kokomisa bango bababa yango mona ezaki ka bato bakufi bo kimbuto bi na kopesa mabele bilo pe boke sengo apesi mabele toke kokunda bango na nécropole ezalaki te kokunda bango mezaki tokende kotia bango na boloko na nécropole na ko illustrer eloko mo amukie bino bato botanga ka Biblia bino bato bokwaya na manifestation ya Nzambe na forme ya Yesu. Yesu babomi ye ne kulusu akufi. Moto moko ya famille riche asenga lobi na kote na kunda ya libota na biso. Toko kunda na kunda libota na biso. Nzoto wana elingaki esala mapo mbongo oba sombela kunda wana ni elakisi kezaki mbongo malamu. Yango bokomona na troisième jour baki otala nzoto ya Yesu ezaki lisusu te Dieu n'a pas voulu parce que moto akokota bokonzi ya likolo na nzoto te Yesu ezaki na tina nzoto te po akende na likolo nzoto ane koka opola pe wana mais Yesu asali nini a continuer ba œuvre na ye Nzambe alingaka longola eloko wana na kunda wana pona eza bowumbu ya bato te bambongo esombela kunda na boyebi te ndenge mo lelo na Rossi il faut to kende to bimisa ba Rossi ba Thérèse ba tout o ba kufa pona Congo baza na nécropole il faut to ke ko libérer bango sango to ko lengeni spirituellement quand je dis ko libérer bango faut to ko sa cérémonie ya ko tango balongola corps à Pierre Savornia na Guinée ba yaka longola Brazzaville les 40 ndeni ko kende ko fongola ko zwata ndambu oyo ba rituel wana to sali yango to bimisi bango bisika wana to yena place ba martyr to te ba place ba martyr siko ba ko bunda kaka pona mboka Congo ba ko inspirer ka ba bundeli ya mboka Congo na bino ba résistant bo sa ona na mo mboka fayo na minute oyo na minute oyo ba to ba ko comprendre makambo to ko loba tozo éveiller ba to conscientiser ba to po ba to ba fongola miso molimo ba ke libération ya Congo po ko ma charnel il faut d'abord banda spirituellement pour nous à la combattant il faut bandana nous combattre spirituellement pour nous bama un bon combattant un bon résistant dans ndenga nzoto il faut bandana esprit nani oyo a remplacer Moïse oyo nani Josué yambo a guidé bana Israël ba koma ba otina terre promise il était formé spirituellement par Moïse. Samuel il était formé spirituellement par Élie. Okomona ke bongo e ko sala ete to libérer bande na biso pour to libérer c'est la conscience spirituelle ya ba congolais ba comprendre que bande kwana bazana boumbu mais le longa trésor king na gogo senga bobi bisanzo to arosi ba olingate po ba bibe katation ni ba rosa le na nzoto arosi to ko tele malelo atana président Martin Fayulu to ye ko nzoto arosi muta kopesa te donc faut ça en cas spirituellement te ekosala macharnellement ce congolais ne soit comme éveillé a comme le libération ya mboka Congo na ko pesa solution exemple moi mukie Mondele alinga kaka continuer ko diriger Congo. Ti lelo Mondele ti na Mondele o diriger biso. To ba to kende na libération ya ba patrimoine culturel na biso eze pa Mondele. Mondele mboka nyoso bando kende net nga koko na ngai, koko na ngai abande ko baluka ngubu. Hippopotame na mission vanga. Abande ko baluka ngubu pongana za muungana to za bato akwilu. Tango Mondele ya lobi bozwa bokoko wana bopesa biso eza mabe azwi biloko wana nyonso mokiti ya roi o abande ko fandela roi makoko roi nzinga nkuvu o ba roi babande ko fandela ekoti ya roi o ezaki na motoki po lelo so mutakufi baloba keno to memiye na mboka ba mema eloko eza na motoki na ye siko ekoti o ba roi bande ko lata o roi ya suka o akende ko zwa baptême alataka ezaka oyo ban
koko na enyo so basala nini balata ki ezaki na motoki ya barwa na kati to mondela ke ya kiena yango akena bakiti wana akena bokonzi ya Congo Congo lelo moyo décider bikola mondele ezate po bokonzi na yo ke pa nani ya mondele yango to yebisa Congolais il faut to banda pe ko libérer biloko wana ezonga wapi so basengi biso ngona mbongo est-ce que Congo ezangi mbongo ya kozwa bokoko na ezongi sango te balongoli biso na royaume bakena biso na ba république oyo ki président po ba ke déjà bokasi ya Congolais c'est nini ekiei donc koto poto zwa bosomi liboso ya bamindele to se libérer liboso ya bamindele esengeli ba oyo mindele bakende nango bokoko na biso bamindele bakende nango sa nini ezonga to libérer yango po lelo yo pe alternance ya solo salama parce que ya pouvoir pacifique ça mais c'est milieu na bino alternance salama passation du pouvoir pacifique Kabila tika pouvoir par pression oto tsaka to bimina ba balabala to tumbi ba pine ba tu ba kufi de Kabila pression wana bifona sala béton pour ndenge ba Congolais ba simbi mandoki boye tango ba ko beta nga mandoki ekozwanga soki na sali béton ekozwanga yi te de fatibe béton ayo sala la biso fatibe béton a tsali boso ne lelo mondoki nyoso Congolais so beta Kabila ezo simba Kabila te suka na nini na béton mwana mboka Trésor King Bukele lelo penza esabino ndenge nini bino ba openza tango mosusu bozara pe sima ya mwana mboka Martin Fayulu lelo ba propos ya Martin Fayulu a lancé penza na bandeko ne ya Lamuka ndakisa Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba akoloba ete bango ne basali ete ba éloigné na frère nae Félix Antoine Tshisekedi pote bango ba sangana penza to pe ba mibenda na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ça bino lolenge nini et la ti penza ete mwana mboka Martin Fayulu akomi na ye assoiffé du pouvoir akomi na ye ko luka travailler na ye na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi atako Tshisekedi apesaka ye maboko alobaka maboko yango ezaka salite lelo amoni ke maboko yango ezali propre yango nde lancé ba propos wana na Katumbi pe Bemba mwana Kulutu Fayulu azara te na Kinshasa sote na ngana kende fade na to na Kulutu Fayulu makambo na komona na réseaux sociaux ezaki lokuta to eza solo makambo na komona na Twitter ponga na lingaka na yoka o moto alobi boye na simana bimi na lobi yango mais tozonga ka mwa moke soki eza ya solo Kulutu Martin Fayulu soki makambo oyo jaye na lobi eza ya solo bozo décevoir biso pourquoi ekola kisana misu ya ba Congolais nyonso ke bato oto ko benga lelo ba combattant bato oto ko benga lelo ba leaders politiques ce sont des leaders irresponsables pourquoi na koloba irresponsable ezola kisake ba ko zo ba décision moko irresponsable ezalo kwa bakanga bango ka singana kingo bazo mema bango kabana na mutu bo kabani na mutu kende boye ke boye sala boye Kulutu Martin Fayulu na ebiki oza moto ya mayele oza moto ya bwanya soko ko bimisa ba dire ya boye ko bimisa ba bouc émissaire ko la kisete ke ngaya batute na linga ko kabwana na ndeko Félix Tshisekedi te bato bakabola ngana ndeko Félix Tshisekedi za bango tango babande ko kabeloza ka mwa muketo za ka mkololo baka nini na mayele na yo oyo yebeloza kango ponga moto na koloba na zala nga zoba na mayele te siko ngana zo meka ko tuno ba question na bozoba na ngai ya nolana mayele na ye na mayele na yo président élu ndenge tomi tutelaka yo tolo na mayele na yo koloba makambo wana ezobimisa responsable to irresponsable yango komona libération ya Congo ezoza na pasi parce que tozana ba leader politique oyo bakozwa bakota kombona responsabilité na bango te mais bakota par impulsion pour moto atindi yo kuna ndeko Félix Tshisekedi olongoli signature pour nini base etindi ngai sentiment ya base or base eza peuple congolais te siko base etindi olongola signature mais pour comme président ya peuple congolais base un groupe ya batu otomonaka yo zaka na Kinshasa fils mukoko na batu na basanga ba bi wa yo zaka na Kinshasa te zaka na mboka ya mboya na Kinshasa merci ekutaka kuna ekutanga yambo ya Kinshasa
wana yo zaka na kuna biso bato zaka awa na bike tongo ngo mbule betaka na bike tongo ngo mbule betaka na omona ndenge fils Koko bazaka groupe ya bato même pas 50 mais on dimaki ko retirer signature ko tia destin ya Congo en jeu pour na soki 40 soki 20 bato soki 10 bato o batumbaka pine na tongo wana. Donc ça veut dire bah sentiment par leader politique bazo que par sentiment yango komona lelo kabana na kamere na ko kabana kamere te boye tout est comme un sentiment to lingi to bima na ba parti politique to bima na ba parti politique to la kisa que toza ba responsable biso ba résistance to comme na résistance dans un pays ko beta to résistance e banda le loté na bi question na bi résistance na bi ke mutu mo a ko tomboki la ngal kamba résistance e banda le loté depuis Kabila banda ko boma mboka ozaki wana ba résistant papa nganda kuna résistant na Londres kuna surtout na Londres résistance ezara makasi ba résistant ba makasi résistance nga aboutir na lokoté papa boko continuer toujours na résistance bato basusu ba ko benga résistance mais ba ko ba résistance mais quand on azo résister liboso ya nini azo résister na nini yango komona ndeko reskaza dialogue biso bato bandaka phénomène combattant azo résister na tango azo teka ne diamba na poto ako résister na sa kuta diamba tango a changer tiki diamba lelo bakeno ngande na changer na tiki diamba na kota la politique de nasilisa nanu nazo pesa no ya ndeko reskaza dio bande o na landene miso bien loko na bande ko luka déjà na zui oto bande ko luka biso ba combattant déjà to zui pouvoir te Kabila longwa pouvoir okomona batu ba ko beta masasi na ba individu or individu soka kufi atiki idéologie na ye ako beta bu porta batu ba ko kufa atiki idéologie na lelo Kabila longwe tobi Kabila longwe te Alexis Tambwe mo bazali mabunda zali nani azali kasi bazali à l'aide à coalition c'est kasi te to il fallait to bundande Kabila azala lisusu la Kabili Kabila te mais la Kabili ezala lisusu te mais baba ndeko bunda nde Kabila sa nini azala te Kabila peso balobi ke na zate atiki la Kabili esa nini eko diriger. Il y a une grande différence entre la Kabili et Kabila. Kabila c'est un individu o akoki oleki la Congo mutute asa individu tangu Congo ezaka yekuta zakate mais la Kabila c'est groupe ya bato soki bato basangani na mabe bakolonga mabe wana so bato pe basangani na malamu bakolonga malamu wana c'est pas pour rien nzambe tango bato basangani bako sa tour de Babel nzamba moni aso na tiki bato basala tour de Babel bakoma bakoya kolonga mabe na nini na mokili tika na ta confusion moto na moto comme oloba monoko naye nzamba ta même confusion ta moni bato basangani ezalo kwa la Kabili ndenge sangana na mabe esengela ki to ta confusion na nini na la Kabili. Mais bango ba atakaki mingi Kabila to akeki ngakatiza na silisa ndiko nakolo ba résistance reste kazadi azoteka ne diamba ne na poto abinga combattant c'est quoi ba base spirituelle nini yokomema pona Congo za libérer reste kazadi obandaki ko bunda combat ya race noire kolingate ya communauté congolaise toloba po bandibu ba bandako boma ba congolais botelemi bandi ko bundela bandibu wana donc okota ki kombo yebité ezandenga moso kulutu Martin Fayulu koloba seke akota ki neloko ayeba ki nete donc c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi nde bato babandai ko diriger donc c'est kala kisi na misu ya bato mokili mobimba ke non ti akabwana na bato ti azoloba makambo to azoloba ezaki yete ezaki Jean-Pierre Bemba na Martin Fayulu na Moïse Katumbi soki alobi yango ya solo soki makambo ko lobeza solo c'est kala kisi na mokili ya bato ezaki Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na bato bandai ko sa nini ko diriger ye donc azaki leader te azaki leader par appui à bato mais biso soki toza na posa ya leader to loba mboko fesonga na royaume moto ako communiquer na bakoko pour l'avenir mboka na Congo ndeko na ngai tokobima na ba parti politique pour tomoni na parti politique patriotisme ezate okobisanga na parti politique moko te bazote ya patriotisme baote yaka conquérir le pouvoir concevoir le pouvoir
par quel mécanisme vous concevoir pouvoir babi IDPS lelo lobby c'est seko Mikolo na ko benga IDPS c'est seko siko même Mobutu c'est seko ayela biso ko bwana akufa na Maroc donc c'est la IDPS ke kokufela wapi na Maroc loko balandi Mobutu mwana mboka Trésor King lelo penza toyoki olobela biso to bima na ba parti politique olobela ba Kabila to mona penza n'epoka Kabila somba ka bato nyonso to bandi penza na bato pena to zaka na bango ba chef coutumier Kabila somba ba chef coutumier asombi ba église de noir lelo na so mona na ba chef coutumier ba pisanga ni to zaka penza na Kabila eza bongo te na président Félix mwana seki na ni abia solo mama Jean bongo eza te ko Kabila ba ko kitoko to ke malembe ndeko king ba chef coutumier ba ko lela po Kabila zaka na ba malamu ba église de noir to kena kimbangiste kasi moko pe oyo abane ko défendre Kabila Kabange pasteur Mukuna oyo tango to bande ko bima na nzela ako benga bana nzambe nyonso bo bima te boya na ecclesia lelo oyo pasteur Mukuna ako telema bongo éveil patriotique ba créer moi structure na ba mouvement na bango CEP est-ce que pasteur Jean-Claude Katende pena bato mosuso na yebite na monaki kaka lelo est-ce que pasteur Mukuna as un exemple à suivre ata kwa ko beta c'était Kabila fa kende to ko telemela Kabila moto lobby asaki beloge na Kabila lelo oyo as penza exemple à suivre na ba ndeko jeune vaut mieux la fin d'une chose que son commencement au moins na combat oyo ma nyonso moto akoloba eko sunga kombeke liboso tokobetele maboko mais mabe kozala nini Mokuna pasteur Mokuna avec tout le respect que je vous dois parce que nazaki na posa na kuta na benga ngi ko yambate poto tuna et papa éveil patriotique tango la musibato suko photo ki na manifestation et loko tango la Congo za mayeto lo ba te mais mayeto sala nini to sala on n'est pas ce qu'on dit mais on est ce qu'on fait to sala ki marche na ambassade ya Rwanda siko bakanga kinga Trésor King to belela ki soki ya solo pasteur Mukuna lingaki ba Rwanda bakende angaka lo babana wana eloko bakusaleza malamu to soutenir bango ba to église bubi ba to sala nini to marche to kende na ambassade ya Rwanda peto ko continuer yango na deuxième na bisi ba to tande ko Mukuna yambinga te na téléphone pona zaki na posa na kuta na ye to ye ba ete to ke kotike les lettres ya demande ya soutien abima pe a éveillé batu une éveil patriotique poto kuta na batu wana liboso ya ambassade ya Rwanda et si vous trouvez la différence parce qu'il y a d'autres gens ba on ngaba sa j'ai à fils Mukoko ngaba mende biso j'ai fils Mukoko fils Mukoko partez chez Félix prenez de l'argent yo yebi yango mettons abimé otumba Kabila d'abord ça les yo tumbaka Kabila pour créer confusion na peuple baloba te Félix aza anité te boy maintenant okende kuna yo yebi tozana fils Mukongo combien de fois fils Mukongo akende pas Félix est-ce qu'on combat le diable en étant en enfer non pasteur Mukuna soki aza fils Mukongo ba moi que non fils Mukongo le roi azokoma te to pesa ngo siko pasteur Mukuna ke nango là ayeba ke au trahir biso te mais trahir Congo oyo a retrahir Congo oyo nda trahira ki ngona tanga Kabila tanga ko ya liso asenga pardon to kolimbise lisute po ya to to limbisie to ko ya to sa nini to kolimbise te donc asiko eloko pasteur Mukuna fa sala Kabila asombi bato nyonso omoni Kabila bato bataide pesa bafanda ba mona ka zoba Kabila bataide pesa bafanda ba mona ka faible so ba continue na dimension spirituelle ba comprendre que il faut de baloba Félix okanga Kabila fo bandana ko kanga no Kabila spirituellement na simaye physiquement mais spirituellement Kabila zuba congolais bel en otage baby soka Kabila telemia boko pakata mbambo ko tala Kabila loko etindi biloko ko tala Kabila boyebi te boko ibenele umele loko etindi biloko boyebi sabi umele zate pourquoi Kabila zuba leader spirituel Azuba pasteur et église de réveil. Il y avait église à Minene. Je peux citer les noms, les Kakenza, les Sonika Futa, Banani, Bamukuna. Parce que Belé au Bando Kendekuna.
et pas na Denis les sukuta moni par neto bitika na kosa ta professeur lokuta pour na se retrouver kuna azui bango Kabila azui ba tu église de réveil atie bango wana akotisi bango spirituellement baza d'esclave kingakati pourtant o liembo mabe na moto boyde ba bengi o receler et bon spirituellement ake même na nkamba kamba oyo esengelaki etongama na mbongo ya bakongolais nyonso soki ata 100 francs ya musala no tie oui nana mona badonte Kabila sa na kamba ake même kokwisa puissance ya kamba ba dirigeant oyo ya kimbangiste bakomi mwete Kabila ye mwete ayeti na ba mouvement spirituel noir papa nkusu bakoma na baba to Kabila ne mwana nsemba kota parlement photo zaka ya nani likolo ya Kabila te azui tina ba chef coutumier parce que tant que bilo bokende ba église okende église ya église des noirs okende église des réveils okende même na catholique oye soumission ya nani na Kabila na catholique bande ko telemela de quoi ba mosengo abande ko telemela et après ba marche ngo suka yo dans le bajou na ko panza vérité ya Bolloré ya ba français ngana zaka na aéroport anjili seri yango Bolloré ba botolier ba marché nyonso Éthiopien ekita na Bolloré te e kota lisu na Bolloré te nini Air France e kota lisu na Bolloré te nini ba marché catholique bandi to bazongisi ba marché catholique esili est-ce que boyebi eloko catholique bande ko senga est-ce que ya solo bande ko senga alternance yango ba marché ane katanaka est-ce que zaka ba marché moko boete parce que toka ke Bolloré et simba make pa nani ya mosengo yango même mbongo baola ki c'est tala mosengo alia soki sali boye po kufa pauvre mbongo akomi na demandeur de jeep jeep akomi demandeur de jeep Félix a passé jeep alobi ba mingi balaka ngai FCC ba bien tala demandeur de jeep to pesa op jeep s'il vous plaît to ke na église pour na batute to ke l'église pour na nzambe to ke ne pas église pour na kombo o eza catholique o eza protestant o eza boye mais to ke l'église soki tozo mona bonzambe na kati tozo nge pa mukuna bambongo to baliaki bon église balakisa biso soko koti na via sika fo yo sala nini tout bela zuba bien mal aki o sa nini o pesa ngwe pa basali nzambe est-ce que pasteur mukuna déjà sali yango po oya bandako ke oyo yake bandako ke kozwa ko ba video akala ya honorable Vin Moleka koloba biso to sa makambo bele bimi parce que mkuno sa bela ko le bozana biso s'il vous plaît to koma na suka to panzana no mokie s'il vous plaît pourtant nous azoya attaquer Kabila azongi so Kabila pesa ka mbongo mwa bakisa asomba ka mbeto lali na mbeto ala ozonga na borumbwa nani ya Kabila veille patriotique ane ko simba te po ezan esprit moko ezo freiner maloba no yake ina percer comme le roi théâtre bakomi ko batu bakomo se divertir nango ulie epesa batu esprit de révolution et comment on peut ça batu esprit de divertissement otola boyela parce que beaucoup de dans le bac comme bon or tous ça procès attaquer ça oyoka ki ne pasteur lobaki lobito telema donc c'est pour congolais telema et sengeli nini pasteur mukuna azwa ba bien malaki azongisa abimiseli biso alobi peuple tala mabe o bapesa nga to na banda ko beta maboko to na tindaka babetela Kabila maboko to na kumisa Kabila ta biloko bapesa ngai yango na remettre yango to bunda na ndima natika Yesu ayebisaka za cheni zwa ya yo pesa na babola tika nyoso tokende na ndimi na zonga mukunu azana eloko te meto bundela Congo wana mboka kinge tokomi bongo na suka tokolobelaka na mwa mokuse na bikenga na malobezaka mwa ebele mais TV ezali bongo ngonga lelo bato bakoloba ete komba ekufi komba eza susu te po te président Félix azui pouvoir oyo komba bandai kosala ezaki komba babenga na Kabila président Félix azwa pouvoir à diriger Congo lelo komba esili bato suba ko telemela kuna na ba combattant bukechu commandant eso ba odombo ba ebele ba ko telemela makambo ba bi mboka ya bien te les pays
le pays ne va pas, le pays va mal plutôt. Musique est bêtate, ba maman so ba ko kufa na este, ba maman baza violer kuna na este, nzaleleki biloko e mati na Congo moyete, te bite ministre économie a ko sa nini, ko pa madeso so ba congolais to misa ko lia madeso na 1500 francs lelo madeso komi e bundelo to lia ka 3000 francs to leki na wenzi. E kola masango ko lobate fufu ko lobate. O ko lobanye kamala mama kuse poto komna su. Na mama kuse eloko na kolobeza ka nini. Toyemaka nzembo moko combattant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort. Soki oponi nzela oyo eza nzela oyo esukaka te. Po soki bobundaki bobi Kabila longwa to Félix aye mabe oyo mambi oyo tokomona epa ya Félix tokoki kokanga monoko te po tonzimaka na serment tokozala bayeba kobundela Congo. Problème ezali epa bandeko oyo bakoloba mboka ebongi parce que combat na bango ezaki ya individu. Combat la base qui a changement à Congo te. Pour ce combat la base qui a changement à Congo, ben on va comprendre que si le Congo est changé kaka, c'est que tout bunda pour Congo ça nini est changé. Je demande à tous les combattants, tous les résistants, motonyo so bundela mboka, to bunda pour na Congo. To bundisa ndemabe. Mais to bundisa au moins lelo, ce qui attaque Kabila babi azonga yende changement. So qui nzamba mpungwa ebisi so Kabila yende changement a longoli ki Kabili azongi changement ye Congolais sani akobeta maboko abosa ke Kabila na mutasala nini anyokola ke ye mutaboma ki abia changement ye mais to souhaiter ta zonga pour azane lokote to kolinga peta zonga so ki lelo yo Fayulu babika Fayulu o batu bakumisa Fayulu akota na apporter changement te kombe ko sa nini et ko continuer donc to bunda kate po moto boalongwa moto boazala mais to bunda po Congo mabesa la nini et sila ba responsable ba sa nini ba kota na Congo droit na liberté ya mutu et ça respecter to bunda po unité nationale et ça la sauvegarder au Mobutu abundelaka. Si il faut signer le contrat avec les diables, je le ferai pour que le Congo, les Zaïre, soient un et indivisible. Yango bisoti na to bundela. Tango siko Kabila kei projet nini, projet balkanisation sili to éviter. Tango Kabila kei, est-ce que ba liberté na ba droit ya ba congolais à respecter que awa Kabila kei, est-ce que souveraineté o eza ko appartenir na peuple, eza respecter te to zongi siko moi moke na makambo ya musique. Ba musicien ba ko benga bato mutema mabe lelo vocabulaire ya jalousie na vocabulaire ya haine et yeba li sous place te faut ba employer yango na bisika Congo et pas ba congolais comme ko employer jalousie ndenga lingi waza jaloux waza bo c'est que Simon Kimbangu pe ndenga bando yebisa ba mindele moto mwindo na mundele ba okoma moto moko c'est que à l'époque ba mindele fa ba bengi ba jaloux bato banda ko sana ba mindele pe fa ba bengi ba jaloux ko bundela égalité ko bundela mboka no eza jalousie lelo Amérique a comme grande puissance ebika na ba film Amérique influença ba tumususu Amérique a bangisa biso na ba film pour ma kasi Amérique ezaki film na film azoteka image ya Amérique que asa grande puissance. Na kata film ola kisaki Amérique boxer Amérique mutu akokaga zate tala Rocky ba beta komiti na suka maganyeka ya kata ba film ba ola kisa Rambo akeye moko abeti bato ebele do ba ola kisaki Américain moko ko yana RDC beti ba congolais nyonso kana film bateki image mboka na ba bien mais biso o dona biso za musique biso o batu mokili mobimba yo ka musique na biso c'est que to ko teka pe image ya Congo kana nini na musique c'est comme musicien zo teka image ya Congo nini na musique po be biso to sala ekoleka musique e osala nini ekotikala musique wana tango ekotikala batu ba yoka nini boteka image ya Congo na ndenga bien soki ba ko boya musique ebeta soki nga trésor na ko boya musique ebeta et ça pour musique na bandi ko teka image ya Congo ndenge sengeli te to kumina suka mwa mboka trésor king merci mingi merci pena ba nyonso bana Congo nyonso o balandi biso weba ke libération à Congo il fait comme spirituel to bimana ba église to bimana ba parti politique to former Kintwadi merci na bana Congo nyonso merci na ba Kolo Congo merci na CCDP merci na Apareco merci même na UDPS merci même na PPRD
merci na nini pour ba misu to pesa baba merci nde bobo mabiso ba misu to pesa baba merci nde bo continuer pour la biso komba moi numéro de téléphone ba pesa te plus 243 82 381 18 51. Je forme aussi Batoto au Balanda ba résister à Kinshasa que océan de la presse au Azan hôpital Azan vraiment l'hôpital malade des amakasi ba makamusu to le bala médiaté mais ce que au bengi oye ba qu'est-ce qui ne va pas avec océan de la presse au bengi yemoko to bengi ba résistant mususu mamo océan za malade. Merci mingi, bonne guérison na maman océan Isika Zwami. Merci na bonne news banda biso partout dans le monde entier tozaki bongo na Trésor King Kolo Congo ceux qui pensa ba propos na biso e betia ibinu mabaku ezaka pour na kolobela mboka Congo. Merci na rozaki na sima caméra Joël Francky. Merci na bonne news banda partout dans le monde entier, Roger Louma, un tonton de Carrefour, mon vieux David Olito, Jean-Cyr, mon papa social depuis États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré depuis Belgique. Nous sommes en Amazon, tout le monde a mis